Mbote Bandeko, tous allez live sur notre chaîne YouTube. Na salut bino na kombo na Yesu Christ mokonzi. Lelo yo naza na message moko ezali ekosunga le peuple de Dieu, surtout bayo baza na tendance ya koyeba makambo te. C'est le moment et nous parlons en lingala, surtout pour na bato na biso. Ngai na mboko na sali bambula ebele na vandi na Angleterre, ça fait plus de 30 na bambula. Na bien anglais très bien, na sololaka yango très bien, na nazo comprendre yango très bien. Donc il est grand temps ya koya kombakisa un de plus na bandeko na biso oyo ya lingala. Pe na lobaka français. Naza na problème wana te. Mais problème de communication. Toti komona bongo mbula oyo 2020. Na calendrier balobeli biso jusque là ezali année moko tozo bengango mbula ebandi ezalaki lokola mbula ya 0 chiffre 0. Donc baye koyebisa biso pe lisusu c'est le temps ya ko réinitialiser ba vie na biso, surtout na likambo na koloba lelo ekozala likambo moko ya malamu pe kofungola moto moko makambo oyo azali ko comprendre te. Tomoni awa bauti kosala biso confinement to bengi lockdown pendant presque depuis mois de mars na Europe awa pandémie eyeko bebisa makambo nyonso. Diable azalaki na plan na ye, mais diable wana sala mokili te. Mokili ezali ya nzambe, mais système oyo ezali ko fonctionner, oyo ezali ko sala te moto azala malamu ezande na maboko na diable to yebaka yango malamu. Bango basalaki plan wana, mais nzambe ayeko sala makambo mosusu. Na pendant ce temps-là, bato ebele bakangamaki na bandako, ba mosusu bakomaki na confusion. Ngai na yaki kozwa initiative moko boye. Ezalaki ete mwana ayeleli nga alobi ete papa, on dirait avant makambo ya kosala. Alobi na ngai papa, nazomona kozala bien, okomaka kokima mwa mbango, okoma kosala mwa sport. Nga na bimaka nini ozoloba. Mais omoni balobaka mwana moke akoki kopesa yo toli, mwana oyo poti akopesa yo toli, yo papa to mama sala nini yo ka fungola mato. Alobi papa tokoma kotambolaka talaka mboko ndenge makambo ezoko ndire bana na bayebaka makambo pe biso toyebaka tango mususu tokoza loyebi me et à percevoir yo malamu te. Na yango na bioke to banda na bandi kotambolaka na ngana makolo, ngana ki kotambola penza facilement botela kotambola ba distance amike. Nzoto nange komaki kilo. Mais na ko réaliser que OK, to sala yango na bandi kotambola ba distance ya milai. Ba 3 km, 4 km na makolo. Te toye kokoma na mois de mars nde na ye komona ke balobi bakangi ba biloko eloko ko fonctionner lisusu ezali te. Oh, ngana bimbe makambo ezali. Tango kaka eloko wane yaki koya na lobi te il faut nazwa makambo oyo au sérieux. Na bandi kotambola na makolo na mwano yanga mwasi na mwano ya mobali na mama Brigitte tozaki lokola ba décision to biki tokindiki na ba park bana bandi ko entraînenga bano yo botia bandi ko entraînenga balobi na nga bi papa kima mbango mena mekaki mukomsu na kimi mbango nazoko kate na bi e o makambo ndenge ni nga mutu na kombi na ajo na zana nga bi papa persévère mwano kuta nga ya mobali mukomsu alobi na nga bu papa oyebi ke makambo mingi na mbo to kuka kosala te ezaka na mutu ngana bi lobela ngana alobi omoni likamusu ndenge yo kima kawana olobi ta musu kima 1 km okoko kima ngote so komi na osali 1 km olobi bona kima 1 km 200 omona 200 mètres ane komi ebela alobi soki o persévérer okomona yozo kanisa ki okoma te soudainement omoni okomi ngana bi oh na meki pe na moni pe eresinga bi mwana olobeli nga likambo eza important. Na komi siko na parc place moko na parc amuke eza na tosalaka tour ezali 700 mètres ya tour. Na meki nanu kosala 3 tours wana nazokoka te. Mais nakoki. Na kosala 5 tours
na koki yango na bibo na mekananu 10 tours na meki 10 tours na sala yango ekomi lokola 7 km so na kina park wana na tamboli mwana yeko bisanga bima papa omoni tovandi ya musika te na Wembley na stade tokete na stade papa totuna lobi lelo totamboli 13 km ngana bi wow namoni place na bandi kosala yango place réinitialisation nzoto nanga ebandi ko reset yango moko makambo na kokai kosala te na komi kosala nango na kota na ba recherche na muzindo mingi na komona ke kotambola na makolo mingi ezalaka na avantage pe na ba bienfait na yango nde lelo na kolinga na limbolela yango na le peuple de Dieu parce que c'est approuvé scientifiquement même si ok pas ba docteur banyo sura ba to ba saka sport banil ba koyebisa yo yango balobi ya avantage ya liboso ezali nini ezali soki ozokima okoya okokoma na capacité ya kozikisa ba calorie na nzoto na yo pe ekoki kosalisa yo mingi na nzoto na yo mobimba ya mibale ekopesa yo force ya motema na yo ndenge ezali kopompe ba makila système ya circulation ya nzoto ya makila omoni tokolia biloko na mboko ezali ya mabe ebele ezali mingi modifié tango tokolia biloko ezali modifié malgré kosambela il y a une part spirituelle na lobaka ngo butu na moi na part physique oyo ezali ndenge batu baza komona yo tango ozosala sport oza kosala ba activité okomona nzoto na yo ekokoma kofonctionner ndenge wana na point ya misato ekozolobela biso boni ekoki kokitisa niveau ya basukali na nzoto na yo oyo ya ba maladie lokola ba diabète ba maladie belé ekosalisa yo tango oza kotambola tango ozotambola au moins ata 30 minutes à 1 heure chaque jour ou même okoki kosala plus ndenge nga nakoma kosala plus wana yami 4e point ezali nini ekofacilite badouleur lokola chronique ya bamiscle pe inflammation muqueuse na système na yo ya respiration omoni lero ozotambola ekofacilite respiration na yo o soko oza na baproblème ya respiration je pense que kosalisa ya mingi kozala kaka bato teke ozala mutu moko ozali kodépendre na bakisi te lero ozomela bakisi kombine biloko wana ekosalisa yo makasi na 5e point ezali kolobela biso boye ekobooste système immunitaire ya yo moto omoni bamaladi lokola ba covid oyo 19 oyo balobi soki système na yo immunitaire ezali affaibli tango virus wana ekoya kofrape yo ekokota na bapoumon ebandi kodétruire basystème na yo mais tango yo motu ozali na ostambolaka na makolo otokaka surtout na bamboka oyo na baperiode oyo na hiver kotoka eza mwa pasi ekosalisa yo mpona kolute na maladie lokola virus maladie neti ya saison lokola malili tutututu wana yango nde kobooste yo soki osali combinaison na yango na oyo tobengi vitamine D esalaka contribution monene bandeko toyebela nzambe alobeli biso mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance on a kopesa ezali parole de la connaissance 6e point ekoya kobooste énergie ya yo moto énergie na yo omoni nzoto na biso bato mi balingaka énergie positive il y a aussi l'énergie négative l'électricité peut fonctionner bien il y a l'énergie négative et l'énergie positive ce qui est la combinaison et produire yango te tolobi ete l'air yo ozotambolaka mingi okozala ta mosusu abattu na ba énergie nde tobokolaka pana na ndako makambo ezotambola te violence domestique biloko wana nyonso ekosala nini ekobooste ba énergie na yo po ete
omona te vie eloko moko etikalaka libela na vie ezali te eza na mokolo eloko ya mabe ebandi mpe na mokolo ekosila ezali mpe na likambo ya malamu mpe ebandi mpe mokolo ekosila yango balance na vie ezali très important. Septième point balobi boye nini ezali koprolonge vie na biso bato na mokili mpo te owumela na mokili il faut appliquer des principes yango moko na baprincipe eya huitième point ezali kosala nini ekoameliore humeur na yo moto état mental état émotionnel et état ya basentiment na yo personnel tomoni toyoki yango malamu et améliorer humeur na biso oyebi na période oyo tokangami na bandako tokomaki kovivre na batension énorme bato mosusu basalaki badomestique violence domestique c'est parce que bokangami ntango bokangami bokomi tokomaki biso nyonso baprisonnier malgré tozosambela mais la réalité des problèmes il faut toyebaka kokonfrontaka yango malamu na nzela na sagesse yango ezali mpe oyo nazali kopesa baprincipe ya malamu. 9e point ekoya nini ekoya kotonifie makolo na biso omoni makolo nde totambolaka soki ozotambola okoyoka makolo na yo ekomi makasi ndenge nazali awa nakotambola badistance nakoma kotambola ezala na malili ezala na moi nakoma mutu moko nakoma très énergétique donc soki nga nakoki kosala yango yo mpo kosala yango namoni bamama mosusu mpe bapapa mosusu nayebi bango na salue bango oyo basalaka biloko wana je vous encourage oyo bakosala biloko wana te bomeka kozwa ndenge ya koréinitialiser votre vie na surtout na état de santé ndenge tozokende na bambula oyo mpo balobi maladie oyo ezokende te na 2021 vers mai nde balobi ekosila soki babekali soki bandoki oyo bapompaki bango bakufa me yo kokufa te parce que nzambe alingi yo oaccomplir mission na yo na mokili oyo omona bana omona bakoko vivre bien. Il y a 10e point elobeli biso boye ekoya kofungola bongo na yo ekoya kofungola cerveau na yo na bastress na badépression mentale omoni ntango yo ozosala bamouvement okomona oza kozwa emopepe ya kitoko oza kofonctionne malamu okokombattre bamaladi ebele bongo makambo oyo eske eza na kati ya mokanda na nzambe oui ezali na mokanda na nzambe na yaki na passage moko na mokanda na Hébreu 12 1 à 2 elobeli biso boye courir avec endurance dans la foi en Jésus-Christ toyoki yango ndenge tolobi awa ndenge nauti koloba awa na mokanda na 1 Corinthiens chapitre 9 24 elobeli bingai na yo boye ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous mais qu'un seul remporte le prix courez de manière à les gagner prix yake o gagner prix soki nzoto ezalaki mabe ekomi restauré prix soki ozalaki kokoka kosala makambo ozalaki kokoka te oye ko remporter le prix là qui est elakisa yo biloko nyonso nauti kodetaye awa yango wana ekozala malamu mpo balobi avant tokoma kovoyager mingi balobi il faut ozala na passeport sanitaire to égale vaccin wana balingi kopesa bato ezali lokola 666 mpona koevite yango il faut koprendre des décisions soki ozwi décision te yo lobi obi te ngai nakotambola te nakosala exercice te nakokende na bajim te jim okofuta mbongo mais kokende na park ezali ofele okofuta eloko moko te sauf endurance na yo okomona mpe changement wana bana na yo ndako na yo mobali ou mwasi ou nani ou famille élargie to ya rapproché na yo bakomona que tu as quand même fait quelque chose oyanga libota basepela ndenge bakoma komona bana basepela soki bana basepeli mpona ngai yango natindeli yo ndeko message
balobi to ndenge système mondial elobi te ba réinitialiser le système mondial pona ba vie na biso quotidien yango décision il faut tozwa yango kozela te moto a dicté yo eza lokola bato bazalaki ba lepre bazalaki na maladie bakomaki pembeni bakufa moko ayebisi baninga alobi te soki tolali kaka boye tokoya kokufa esengeli totelema po te tosala action instruction oyo nzambe akopesa yo yango nde kodétermine kocréer avenir oyo bolingi kocréer yango moni message oyo ezali juste mpona éreveiller conscience na biso tokende liboso na communauté na biso congolaise na bato balobaka lingala na kombo na Yesu Christ. Je vous demande nazali kosenga na bino s'abonner massivement na chaîne oyo kalate kokoma pe na télévision tokotia biloko ebele mais s'abonner pote to matisa audience na biso po ete message ekende panza mokili mobimba po nzambe alingi miracle ya monene ezali ntango yo oyambisi bato Yesu Kristo na nzela na message oyo nkolo azwa lokumu tokomi bongo à très prochainement. God bless us. Amen.